Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup à vous, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira. Par la grâce de Dieu, vous informer, c'est mon souci majeur. Installez-vous confortablement dans les moods de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter, un verre de jus. En tout cas, installez-vous. Nous allons décoller avec le vidéo que je vous ai amené. Hein, vous savez, Nassa El Rabino, toujours des recherches. Pour nous la bino ba news, les cana. Tout autour, il y a communauté Nabiso et puis la communauté Moussous, en tout cas, ba news on a ya kanango. Pour te discuter ensemble, te commenter ensemble, Nabino, ba abonné, sage et intelligent. Merci en tout cas, ba like, ba commentaire, ba partage Nabino. Merci, ezo encourager biso peto sa musala eloko ngana senga bino mingi ezali juste car ko s'abonner, ko cliquer na cloche à notification, ko like exercice wana et rolongole lorote na vie na yo mbongo na compte et longo na ngote o ko perdre lorote juste car volonté wana ka ya 2 minutes ka ko sala acte wana hein, o sala geste wana plutôt et ko sala biso bien. Donc c'est une façon de nous soutenir. Hein, publicité pe ba pub pe ce que koti au lundi pe pub tina suka et ko ça la vraie kitoko. Alors j'espère que bomoni déjà titre wana la vidéo na elibino lelo pe si pas si pe mawa na kati ya mitema vidéo ya liboso bande ko nangai avant on a souhaité et puis bref c'est qui fait aujourd'hui mes condoléances à tous ceux qui sont qui ont perdu les leurs. En tout cas, Nzambe a pesa bino makasi courage na ba obaza na ba problème, bonne guérison à tous ceux qui sont malades. OK? Voilà. Vidéo ya liboso non chez la bino ya Fachi Béton, c'était son discours, le discours du président de la République à lobi to pesa e confiance bandeko. Bolanda très bien ba vidéo nazo proposer bino tina suka. Discours ya Fachi Béton à Salaki habito pese confiance boka makambo oya lobby. Après on a reçu la bino vidéo le président habito pese confiance, all right? Il y a pas de problème. La deuxième vidéo oza vidéo ya bakuluna oyo bakuluna bakomi koyiba bakroa o bakundela kabatu bakroa bobi bakroa wana bekuluzu na benga wata na lingala soki bakundi o bachaka likolo wana ya tombe. Bota la makambo na mboka oya biso omona niveau pasi et comment même ba na kati ya cimetière la fois passée na mona ki image moko boye bayibi ebembe na yebite na kati ebembe wana eloko ezaki na kado ba bimsi cercueil bayibi ebembe bon niveau ki moyibe komi esangis donc esangani na kindoki na kati bandeko bokozwa vidéo wana et la vidéo suivante ezali vidéo bakoteli bakuluna bakoti na kati église ba violer basi na kati église s'il vous plaît bozala no précis à kokendete bolanda ba vidéo na ochela bino o et puis si pas si pe mawakasi na mitema papa Fachi Béton papa apparemment makambo ezo s'empirer depuis babimisi bato na prison apparemment makambo ezo s'empirer. Alors norloba troté suivons d'abord ces éléments que je vous propose et on se retrouve tout juste après. Restez toujours branchés, ok? Ne vous déconnectez pas surtout. Suivons ça et tozonga na sima juste pour commenter comme on a toujours l'habitude de le faire. Let's go. Et loko na lingi ko senga bino ezali bo continuer ko sala ngai confiance. Ndenge bosalaka ngai mokolo ya le 20 décembre 2023. Ngai na ye konyokola mwana mboka Congo te. Na ye ko bongisa situation ya bana Congo.
nayebi ke nazali moto nakokokisa makambo nyonso te po nzambe na likolo nde mokokisi makambo me kasi nakosala mayemanso po ete situation oyo ezali lelo tango ngai nakosilisa mosala na ngai ya président de la République nakoka kobongisa au moins situation po ete oyo akoya na sima akoka continuer na misala oyo ngai na bandaki. C'est pourquoi nakosilisa na likambo oyo boyoki nungu oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala, oyo ya peuple te lokola ya bamanda. Me oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Me esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki ko tika toteleme la politique pe stratégie comme ya kobwaka bana. Mama ke na wenzi na mwana na ya 9 ans asimbise pa mutu devant place alinga soma bilo mama tela ngai nano banda kenda ekenda ziza mwana oyo bate ya ontola sabino bandeko famille noko tante botala tamsusu mwana bino. Nani ndabwaki mwana na wenza Delvo na komina ngalia makoka mwae. Mwana o bozali komona telemi boazo beta misu. Ayaki wenze na mama na yeka nenge zalaka. Baye kosomba biloko kolia po bakende kolamba. Nzoka nde mama na motema na ye. Azo bule maka mususu. Ayebisi mwana lelo. Biliaki yo bikoki ngana yo tozo kabona kaka awa landa lisolo. Mwana oyo azalaki na ndeko moka mwasi. Ayebisi ngai ndeko talela ngai mwana oyo na se soulager na kati ya ba toilette. Lokola ayebi peke ba toilette ezali nde na telemaki na zeli ye. Na zeli na moni ye te. Na zeli na moni ye te. Ne nazwaki mwana na ke na ye na ndako. Ngabi bona kenene na ndako. Na ke na ndako na moni ezo humela. Mwana kitoko boyo si mwana na yo abandonné. Abandonné pe na mutu ayebi te. Soki balandaka tele batala baya kozwa mwana oyo. Ba misusu bazoluka bana baomona bazwa bana te. Bazokele na ngenge bazwa bana te. Mwana kitoko boyo taka zaki bebo boya te. To mwana kwe mukolo boyo na mboka ye. Ah, ndekwa mwasi, eske kwa abandone mwana na yo moko okumbi zemi pendant 9 mois pe oboti ye ti akokisi âge oyo akomi mukolo boye o préféré na obwaka ye kaka boye na wenze e normal te ata zelo ifalo lia kaka na mwana na yo kasi soki otali ye pe bien na mama basimbisaki on dirait bana ba ressemblance. Donc mama zwa na oye kaka ta mususu arozala mutu munene na vie mais yo ndekwa mwasi oyo sali nzambe nde kaka ayebi ndenge nini na kofuta yo e normal naza kolwa lopango penza bakotilaki biso nga nazalaki na kati ya ndako kuna mpo mwana lalaka awa ntango nayoki neti mumvuma ya bato nde nabimi nayebaki te nabimi mbala moko nafungoli porte nabimi nakomi na salon nakomi kaka tout près na porte oyo namona mbala moko mususu abimi na lisieti na ye atomboli likolo
na mumvuma wana ya machete nde nakuye azwi machete abambinga na mukongo pa na kimi na koti awe pa ya mwana na moni koluna moko ya mwasi azobeta porte oyo bafungula moko abimi na fenêtre wana tala lobi botika aza mère nde bazwaki machete bakretenga awa bakretenga lisusu awa bakretenga lechete na awa balandinga lisusu mbango kuna mwana tali alobi wana ezali mama bazoboma tika na bima bazwi lisusu munduki batalisi mwana nga ya mobali boy batalisi ye boy papa eza fasi na ndengi ba viole bana kuna témoignage tovi ya bato oyo baloba liboso na balobi mpe bakotaki na église na kati ya église basali mosala nini baviole mama église ezali na kati baviole bango batiki ata moko te baviole bango pa pasteur ye wana kambaki église wana baviole bango eza likambo lukuta te eza likambo solo bazali sabotage awa ya makasi na buta vendredi wana yeki awa na église taye kolala awa toza na prière awa na ye awa nakomi mpe awa tovandi na biso nazwi mpe banzembo na tie na telefone tolali awa tobandi prière nde toyoki kaka libanda bazobelela kaka mama nazobelela paster abima bazoboma ngai paster abima bazoboma ngai se amo alingaki fongola bite kofongola na ote eti kaka porte wana kaka bongo nde biso moko siko tokomi kolengela tosala ndeni na ozwa telefone nanga nakeboka ngo kuna na se naboyi telefone kuna na se na ye wana na vandi wana nde bango ntango basisi kuna balingi bakita na bango nde moko ayesi bokita te tokota na kati awa tobotola bato baza na église batelefone nde ntango bayeba bandi obouge porte efongama te nde oyo mosusu wana bi okata mopanzi oyo boye botokota eya bakati kaka bakoti nazalaki na batamaki kuna na nsima kuna tozali na bafrère mosusu babatamaki so baye wana bamoni ser na biso moko na ser oyo mosusu wana bavandi baye bakangi babandi obeta ser wana moni bongo azwi telefone apesi bango apesi bango telefone kobima mosusu wana ekekula keka kobima nga abimi kabonde batiki ser wana bayelinga bango nyonso misato bayelinga bango nyonso opesa telefone abi naza na telefone te pesa mo abi naza mbongo te nde oyo mosusu wana bango misato balobi photo viole biso nyonso misato tovele biso nyonso misato nde babandi obetanga bazwi lisheti babeti nga na monoko na zoki mosusu azwi abeti ngai na mpenda awa etikali cicatrice nde babandi kovele nga liboso wana moko wana akangi nga maboko mosusu wana azwi lisheti atie nga na kingo abiso omeki kaka kosala kaka baje tobomo awa oyo mosusu wana ye na munduki atie nga na tolo abiso ka omeki tosala ka mabe bango nyonso misato wana bantoure ngaka siko nde chef na bango wana ntango aye nde akoti wana abi botika tokende air déjà ekoki nde bamosusu jamais tokende te fo biso mpe tosala nde oyo mosusu wana ntango neni chef na bango wana ye alongoli ye alongoli ye oyo mosusu wana alobi nakotiki eboye te fo nasilisa ye nsima na kosilisa ye naboma ye navandi ka wana nde bafrère nyonso wana balalaki ka wana na kati église natikala nga moko sera moko akimi oyo mosusu ya moke oyo babimisaki ye libanda nga tikala ka nga moko nde baye kobima wana batiki biso totika na biso na église elaki vendredi toyekola veye na église tolali na biso mpe bien comme aire tosambela tolamuki tosambeli mpe tonzi okóma na suka toyoka mpe na lupango toza mpe bavoisin porte ezoningana nga bi te peut-être ekozala mobali obeta mwasi na ye toyoka mama baza na lupango abandi koganga paster bofongola awa babomi bofongola na kota awa babomi ngai nande tene tobi te tofongola te nande bayo buka porte na biso a église bakoti ntongo bakoti ale mokonzi na bango akangi nga na liboko bazalaki mibale babimisi nga libanda oyo mokonzi mema ye boye viole a libanda babimisi nga libanda babimisi nga baviole mokonzi na bango aviole nga après bayesi nga kima nde na kimaki naki otourne mpo mo beza a likolo nde nakokota na église bayibi nga na telefone bandeko tozalaki na bango a tolalaki mpo na losambo tozosambela toremarkaki menace moko na kati ya lupango
nde tobandi komilengela tomoni sima komenase bandako bakoteli bandako nyonso nde babuki biso porte ntango babuki porte bakoti babandi kobeta biso bamachete basima machete soki otali batrace bablessure eza na biso do bakoteli biso bazwi basere na biso babandi koviole bango epuis esika nini likolo esika esantu bazwi bandeko basi baviole bango likolo kuna. Kombo nanga pasteur David Ngengi. Naza pasteur ya église Secours de l'Éternel. Toza juste na commune Ngaliema, précisément na régie, na avenue Régie des Eaux numéro 5. Mon thème est vraiment blessé. Eza blessé na ma ya miso. Comme on a ba jeune sœur koluka nzambe na ba ajo biso to banda ko saela nzambe. Ezalaki vers 3h40. Namoni téléphone est sonné. L'un de mes frères a bengingai. Abi baza menacé. Ba côté là qui bango na église awa. Ba violer ba sœur. Ba memi. Ba table mixeur. Mais gloire au Seigneur pour ba bomi monter. Donc on a eu message. En tout cas na lalité. Na 3h40 na bimi libanda. Na sambeli na sokoli. 4h juste na longwe na ndaku. Ndé na bandi kokita na comme l'église na moi déjà quartier zaki déjà alerté. Ba voisin ba bimaki na koti na zuiba na to sambeli. Ndé na bimi na ebisika ba responsable ya parcelle. Nazo ça la plainte contre inconnu. Soki ba yibi ata ba kit ya église, ba power, ba mixer oyo, c'est pas un problème. Mais ko blesser ba jeune sœur tina niveau yo, c'est ça ils a regret na ngai. Mixer oyo to ko somba mususu. Mais via moi na wana ils a réparé te to réparer en oti. Regret na ngai ngwana. Et puis ngai pasteur nazav justice à l'été zali, mais na sengi justice wana te. Poto yo kaka ba makambo ezebele ata bakangi bango bakobima ni te. Nous demandons la justice de Dieu. Nde kaka ba profaner temple yo na ko bebi sa réputation bato yo. Nzambe justice nzambe et sala. Depuis ma naissance ngana mela masangate na kota ba hotel te babarte. To consacrer vie au to salela nzambe. Mais ndenga balelisi mitema ba ser na nga oyo. Nzambo to salela afuta bango. Biso to aki visiter na bande ya ba criminels. Bazaki plus de 40 personnes. 3 bazaki armés, 4 bazaki na ba armes blanches. Nde baye à partir de 2h du matin bandaki ko sala opération na bango ko banda 2h ti 3h30. Nde basi opération baye ba koti ba bukindako bazui nyonso oyo ezalaki mbongo bazui plus de $500 bazui ba sac ya mwasi nange kei bilamba yanga moko kei donc bazui presque tout oyo yanga bake nango wana nazaki na choix osala te na beleli batu babimi mais en retard déjà wana action sili basepe osala ka pa nga moko te bakoti tu na kati ya église dans le pango na biso zaki na ba fille bala kuna ba nuit de prière nde bakoti na église bazui nga bazwa ba violer sous ba fille de ba criminel bayaki longo bana na bakulu na ba machete ba arme bakoti na lopango basakade petit babando buka porte babimisi mbongo bakoti tina kata lopango ba violer batu ba na église ngai na ko sutuka na moni mama nde bazo beta azo yasko kotanda kunanga leta na moni mama lebi o babo mama na sena bima libanda mo benake arme ba misenga munduki na zongi nena chasu mutuna bima na ko ba charger mais sur place na so mekili su to bomo bala mako tona mo ba munduki na zongi na lembi na ndoti o kanyo so na matoi baba ndio fokiseka ko buka petit pas o ganga donc obimi otalika na musiko zongi poso ko yepe ndio pusani en tout cas o salate on leur baxate bakolo ba victime si ba lobi makamna bango mais ngana ba rapona mutamba eloko yo sali ko bimisa ebele o population bimisa ki na prison ba ye ko kutana ba soda ba faux soda o batika na ba cité yo ba ko mosala ba action o eza faute na yo mais oyo na prison ko bimisa batu ya mabe tozala yi boyete na ba quartier bato yo bimisi bakulu yo bimisi ngo bien po yo o sala succès mais falo non otuna o ba yaki liboso na ba bimisa ka bongo te ba ko braquer bato ba arme et ça la ratata muke en tout cas loko wana atala sima zonga na mutu pardon penza ameka suko se loko wana te poto komi na insécurité makasi na ba quartier to vandi quartier za ki boyete
bakomoye na ba arme ba plus de 40 personnes mutu batelemi temi na ba porte bandako mutu abimate ba violenti. Et voilà, j'espère que bolandi bino nyonso ba vidéo nyonso na cheli bino. Mes amours, les abonnés de Bibi Chambombo officiel. Tolandi bino biso nyonso émission oyo. J'espère que ezana batumsu ba sepeli te, mais nayebi que la plupart de batu ba sepeli te na ba vidéo o na bino. Nous sommes des Congolais. Au cause là, ozo fanda likolo na lune. Ozo vivre vie bien. Mais pas sur ba Congolais bazanango, c'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui comprendre. Donc, ce que les cas, pardon, Nanzela Wanati, oko comprendre loko wanate. Bandeko, les abonnés de Bibi Chambombo officiel, bandeko nanga banduki bampandi, banduku wangu. Président Nabiso, c'est notre président Fachi Béton. Oui, toki discours naye, alobi tope sa confiance. Tope sa confiance, alobi, yé amonaka Congolais, pour le discours on a l'anda qui a nyonso mais na koki ko la bino nyonso te parce que eza tellement moulay. Abi eza tellement moulay. Je me suis dit non. Bande konanga motema et saigné. Na ba vidéo nyonso nga na cheli bino. Président Beto pe sa confiance à Osala. Oui. Asali déjà bané o asali. Normalement, il a fallu basalata, pa ya minene eza na Congo na biso. Parce que Congolais, eloko liboso na eza social, kolia, transport, sécurité. Biloko na eza très important. Tala bakulu ba komi kokota même na ba église. Non koma na wana. Non koma place wana. Président Fachi Béton, oza président na biso. Nous avons besoin de toi, papa Fachi. Nous avons besoin de toi, papa Fachi Béton. Mukwa tombolo. Macha mumeno. Tout ça, pour ça na yo, na mboka na biso. Mais, talaka ya petit peuple. Oba Congolais ba sengi. Bato bazana ba moyen de vivre na bango. Oui, ba ko s'inquiéter te. Mais bato yo ba petit peuple, nde ba na pour ça. Oui. Si bisoto peso confiance, ti mou colonie papa, ça fait mal. Les loyo ba église en pe commis tellement ébélé. Bato ba ko lukelongi nzambe. Ceux qui mouto auto a s'élever pour aller passer une nuit dans l'église. Cela veut dire que ana ba problème parce que biso ba africain, biso surtout ba congolais. L'église mingi tokenda parce que nous avons des problèmes familiaux. Tout ça ba problème ma mbelé na vie. Ceux qui montent qui église cela veut dire que ça refuge azo kende kosenga nzambe asalele posa ya motema na ye. 99,9 99,97 biso nyoso tokenda ke église eza pona intérêt pona kosenga nzambe ba posa na biso pona 100% eza intérêt na biso. Alors muto ya na église na kati église alali akutana na mutu oyo a violé na kati église quel que soit le quartier. Apparemment kuluna ils ont continué kaka qui ça s'est commis envahi bakuluna mikolo bakomi kaka ko violer bato bakuluna mikolo bakomi kaka ko violer bato nazo yebate ba koyela on dirait ça bazo kanela bato la fois passée na chela kibino vidéo abande kunanga na chela kibino vidéo ya bakuluna bakoti na kati ya ndako bake ko violer na ko bebisa na mwana azalaki ya bimibali te tellement azaki ya kokanga mayibi makambwana te ba meki bazo kokate nesko bake ko violer de belle sœur donc moi si babala ki esika aye libala aye stage pa babokilo des places bakuluna bamonaki esika ya kokende kosala festi na bango bandeko eloko boy est-ce que moi si wana ofanda na libala moi si wana ndenge ka basale na miso ba bokilo na miso ba ya ba belle sœur est-ce que libala wana eko exister ata libala wana soki ezali est-ce que kozwa temps ebele je ne pense pas bandeko
non qui passe Congo na biso yo papa na ebité gouverneur ya ville to colonel ya la police chef ya la police ya mboka na biso musala nini obozo sala ministre Constant Mutamba ministre ya justice na ebité bato bobimisaki na prison bino bobimisi bon eza po kuluna ebakisama na mboka eza po en sécurité ebakisama na Congo na biso ou comment botana babiloko aboye botana biloko on dirait insécurité et comme les sous makasi na Congo même si bino grande sœur nanga abengi nga pona yebisanga bibiche moi na moko na quartier na biso azaki kuluna akota ki prison eza wa abimi prison lelo lobi kuna akomo kote la bato azongi sou na quartier do bato nyoso na quartier bakomi kokanga ba porte ba nyoso na quartier bakomi kaka do akoti ka portail polele de po kuluna ko kotele atana mo so kana na lichette tuna munduki do bato bakomi bato bazali lisusu te save na mboka na bango Constant Mutamba meka na ko recruter tout le monde babimaki na prison wana tout le monde babimaki je ne pense pas tout le monde babimaki je ne pense pas que no bango nyonso baza santu baza ba innocent non na bato pe ya mabe basaki babimi natalaki vidéo moko boye nataki vidéo moko boye na Facebook na quartier 7 ou 13. Namona on a TikTok. Babi ba prisonnier, ba muki prison ba bima. Bazaki sko bolumbu. J'espère que vidéo wana etambola ke na ba TikTok wana. Azo pa katambangu ba prisonnier bazaki 40. Donc bakangi ka misatu. O nyonso na hu ba s'évader. Ba kimi nebite soki ba buka ki prison. Ndenge nini? Apparemment na bato bazaki ba sécurité hein bato bazaki na garde bazaki on dirait mi balé kaka c'est sûr basaki de plan na bango to luka ndenge ni toko bouke loko ba bouki bakimi suko R40 personnes sur 40 et ça quoi 37 bakimi na 37 wana bakuluna ba na katite ba obima na prison na kanda wana ya torture o bazwa na prison wana est-ce que bato wana ba rozala l'aise a okende ko récupérer tanyo so passer na prison akoboto la batu biloko akosa ba dégâts siko ba congolais nde basa ba victime ya biloko wana tomona ki ba mama ebele ba sepe Constant Mutamba merci na yo nzamba pambola yo o libérer biso o libérer bana na biso na ba mama ba kuluna bazala ki peka na kase ba biloko wana na ba mama ba kuluna bazala ki là dedans ba opesa merci mais aibi ke mwana na sala ka ba dégâts congolais to suka wapi na mboka no moko komi keba en tout cas ministre de justice bosa no makambo bo mekampe ko zo batu nyonso na zo yebate batu na Congo na biso ba espace eza ebele boko débloquer mbongo te bosoma botongi kamoko ata ba côté ya maluku wana boko quand on est à pour la formation ba kuluna on nyonso bien ça kuluna il faut kende kuna ba kende formation encore bazana posa ko yiba bo tche bo kangel bo ngata pendant 2 ans bazo ba formation bo torturer bango bo meke un peu ko faire voir bango bo meke ko former bango mutu muso ko za kuluna après lobby boy akoko mape mutu munene na mona ka vidéo moko la fois passée vidéo na mona kango bazo interviewer hein fimo ando sala ba bilo mo ba télé réalité bazo interviewer bango en fait azo interviewer ba kuluna bazaki ba kuluna mais ba kenda so ekanya makasi c'est ba bilo ko boko abongo ba sala bilanga bazo bunda mais na fin du mois ba opesa bango mo enveloppe na bango moko azolo ba tukanga na tika kuluna na koma ko bosser na koma ko bosser awa na zo mbongo na nga na tindela ka famille na nga na boko la bande ko nanga c'est une bonne chose na sepela kine eloko na bi il faut ezalande boy. Parce qu'apparemment, bah libérer la prison, insécurité comme les sous. Ministre Constant Mutamba. Bofan digne pourquoi? Bofan digne pourquoi? Nakati église, totalement vidéo, autozonga, nakati église, nakati ya etonga. Na pasteur, azo ko comprendre te. Bana bato ba violer bon, ba famille na bango ba sepela. Oyo ko lukelongi ya nzambe. Yango na so ba série moko boye. Ba pekisaka ba biloko ba veiller oyo ba pekisaka vraiment biloko ba veiller oyo parce que église soki eza safe te ba kokote la bino anytime il faut faire attention ngana yoka ba viola batu na ngomba batu bakela na ngomba mais ba violer bango
bato bakela na ngomba me baviole bango. Faut faire très attention. Yango na baeglise mosusu bakoma na baporte na bango nyonso batiaka basécurité mpona koevite biloko ya boye. Soko baviole ye boye soki atikali na zemi okoloba zemi ya nani? Zemi ya nani? Siko bakosala ni bakokanga pasteur mpo pasteur mpe azalaki victime. Yango fo batia bamesure na baeglise mpe ebele mpo omonaka bato basalika mwa nini moko boye bazuka mwa espace moko basali wana oyoka boye o église me omona na kati église wana sécurité eza te. Omona église tibwasha eloba nango ata banani oyo eloba nango ata baluba tibwasha omoneka église polele. Omona église polele eya na sécurité te mpo anytime bakobuka bakokotela bino. Yango faci beton papa lobi bato bapeso confiance. Faci bapeso bakongole bapesa confiance mais tomona apparemment makambo ezochanger te. Dollar ezokenda komata. Biloko ezokenda kokoma le plus cher biloko ezaka kaka komata. Soko confiance ngo bato bakopeso ti mokolo nini? Ti mokolo nini? Combien des années mandat pe yango wana ezokenda kosila? Président Faci Beton. Oui, kopesa promesse eza nango bien mais congolais aza na posa ya réalisation. Congolais aza na posa ke non asimba eloko oyo eza palpable. Au prometa ki ba congolais papa Faci Beton nkwa tombolo macha mumeno. Au prometa ki congolais ke osala Congo et Allemagne d'Afrique. Mais tout moni mbule uti ko beta awa bomoni comment ba degré salami na Congo. Na chela kibino vidéo ya la fois passée. Bomona vidéo. Comment est-ce que mes amis je me suis dit non Congo on senti inondation tala mituka ezoke na mai namona ki vidéo wana namona 207 eke na mai ezochola na mai siko mai wana eza dimension nini taka 207 eke na mai. Siko soki muto ana kati kuna obika j'espère que ba dégé salama ki muto azange kokufa te. Siko Allemagne d'Afrique onde boye na moni liboso ya palais du peuple mai etondi poids mais royoka ba sango ba député ba 22 000 ba 33 000 mais siko na bi ba 33 000 wana palais du peuple ba ko sala ngo liboso wana te tala Congo ne komi ba bulu ba mai ezochola. Papa Faci. Congolais ako souffrir na mboka na eti. Congolais fois a privilégié na mboka na ye. Biso na mboka na biso ko mona bato bazozo ba contrat minene, ba libanais, ba éthiopien, ba malien, bazo uta musika mais bazo ya ko s'enrichir na Congo. Otali bo moni que non, o mona so otali ba shop nyonso na zandu wana, ezaka bango na bango. Ba libanais ba chinois ba tondi wana mais au moins façon bazo maltraiter bana ya mboka. J'espère que ngana bino totala ki vidéo au chinois azo beta mwana mboka mbata mais tellement na ebité ce qui eza poso ce qui ni na mboka na yemoko mais tala ba policier ba komi ko encadrer chinois. Est-ce que ça la bo sakana na ba mboka lo wa Afrique du Sud oyo miko sa yo étranger o miko sa buzoba. Yo mongo to kokate po ebike bako bomo na minute. Pourquoi Congolais cause a privilège wana te na mboka na ye? Na ba mboka misusu ba biso to sa o o sakane o mona te bazo kemba na mukanda pour avoir un document kaka boya otambola nango ozo kemba pono kenda ta ba o ma face wono ozo la muka tongo o kendo kota kana mulongo. Mikolo kute bongi. Auparavant, des bandes comme maltraités, tu sens que non, bazo maltraité les étrangers. Moi, na mboka ana privilège à 100%, yo ko pote buzo bate. Donc yo mongo ba place mususu o bango o sa maramna réserve. Mais au Congo c'est pas comme ça. Congo donc étranger aza libre ya ko sa lelo ko alingi. Papa Faci Beton. Congolais au promesse donc promesse eleki ebele.
promesse eleki ebele to na posa misale salama po mandat yango ezokende na suka. Donc Congo on dirait ezokende ko s'empirer ko beba kaka ko sa Congolais ana posa tala non église. Et donc vidéo o esalinga passe, je me suis dit nga na ko fanda boité, il faut na sala vraiment vidéo na kati église. Cela veut dire que sécurité ezate. Combien de personnes ba côté là-bas na mandat? Policier à cause en poste. Mais dégâts ils ont ça makuna ba bengi policier oloba ke nga pe fona garder vie na ngai na mwasi na bana po aboyi ba kende ko kate litoyi lo wana tangwa Yesu boyi binde bakata ki mundo na bakata ki litoyi wana Yesu litoyi katani heureusement Yesu pas azaki gentil azongisi litoyi policier a obanga dégâts pour so beta aza 3 mois impayé 5 mois impayé akolinga risque vine na dégâts pour kulune kate likolo to liboko siko sécurité musala sécurité na mboka ezani ezani fachi beton to repé sur confiance mais photo mon misala to pèse sa confiance mais hey, Jésus mo on otala Congo na biso yo mo otali Congo bi na préféré kuna na mboka mpaya. Parce que bamboka congolais soka longo mboka na ye la plupart 99% bato baya na mboka mupaya eza pona sengote congolais tika mboka na ye akenda na mboka mupaya c'est pour chercher 20% ya bato nde bakenda ka mboka mupaya pona tourisme au Congo 20% mais 80% ya bato soki bakimi pasi ya mboka bake koluka biso nyoso toya bamboka mupaya bongo. Ce qui Congo na biso ezaka bien et bonga eza nango bien na bamboka nezi bamboka loka ba Afrique du Sud to ya lukani eza pe na bato musu bana ba poto wana pe ba okemba ana poto mais a okemba. Pourquoi ce qui mboka na biso eza bien oza na posa ndako ba déficit oza posa oza compte na banque au déformant montant moko na banque ba déficit est-ce que oza na posa ya kokende libanda sud-africain mboka na olongwa te soko yebisi okenda ta mboka mususu okenda ta kofanda ayebiso naki ekosala nini bango mingi soki bake mingi la plupart soki bake obeta tout parce que na mboka na oui pas eza na mboka mais il a la facilité ana facilité ya ko s'en sortir ayebi ke soki na koti boye na beti na koti boye mboka na bango eza organisé ce n'est pas comme chez nous. So ozomona ba image na Congo tala ozomona miibi na kati ya cimetière ba komi koyiba ba croix miibi ba oyiba ba croix po ba kende koteka ba kotekela ngo banani est-ce que bomona niveau ba kotekela ngo banani haibo natali boy nabi Congo na biso mboka kitoko Congo mboka elengi. Bon, il n'y a pas de problème, je suis pratiquement à la fin. Merci beaucoup en tout cas mes amours. Toza na souci mboka na biso ebonga soki mboka na biso ebongi ekozala esengo pona biso nyonso ekozala esengo pona congolais nyonso eza na mutu musuku tu azwa ta chance ya okatisa ta braza te mais aza na Congo akenda ta braza boye abeta ta to il n'a pas donc azakut neloko wanati pona nini peut-être possibilité ezate. Alors Congo na biso soki to vivre bien neti petit peuple ana posaka madeswe kita makale kita na ndunda obalonaka na bilanga ekomi cher nakalezalaka ta wana Thompson to salika mwa matembelo ya rapide ozuma Thompson obwaki na kati esili mais lelo ce n'est pas le cas. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Les abongotés. Alors, merci beaucoup. Nzamba Sunga Congo na biso. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Nalingi bino ya trop pour partager massivement nos vidéos. Ba oya biso, ba oba linganga ngai, bibi chouwa bino mbombo. Vous informer sur mon souci majeur. Tozan la posaka mboka na biso ebonga. Soki mboka na biso ebongi ekoza esengo pona biso nyonso. Oromona congolais akozonga masi. Soki Congo ebongi komi ata lokwa ba Afrique du Sud. Congolais ana privilège na mboka na ye. Surtout na domaine kaya ko défisa mboka na banque. Mais congolais omona.
po babango mususu wana badefisaka bato mbongo babenga yango prison odefi mbongo boyebe yo okomi prisonnier okozwa mbongo wana osaleli me mbongo okozongisa ezalaka te bakodefisa lupangu te na kongo na biso wana nayebi te soki basalaka mais eza nango fréquent te par rapport ya bamboko bakodefisa ndako ya niongo futi yango pendant 10 ans 15 ans je ne sais pas au Congo peut-être na époque ya Mobutu peut-être tobotamaki te peut-être na époque ya Belge ezalaki bongo. Alors Congo nzamba kita asunga Congo na biso nzamba pesa makasi bano babebisi bango bakulu na baviole bango nzambe apesa bango makasi en tout cas il faut bachaper ba sécurité makasi na ba église église oyo eza construit na ba bonne condition te faut makanga ba église wana po bato mosusu baoza ba victime omona bato mosusu banoboma bato tina kati ya ba église patala niveau bakulu na baobanga lisusu te baokota na kati église a violer mutu botiki bango bato bango bokanga bango botinda bango soki wapi bokangi il faut kosala mutu ayibi okati elisapi mutu ayibi bosala eloko moko oyo kobangisa bato mosusu Oh, en tout cas, merci. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bochaba commentaire, like nabino et ça bisou vrai kitoko bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.